ya à mes peuples dédiés. Nous avons besoin de la petite opportunité pour nous koyeba kosola susu na chaîne na biso yango na kosenga ba bazana abonné te bazana abonné na kati na chaîne na biso ya réflexion na tine ete ezopesa biso mayele ezobakisa biso ba connaissance na kati na chaîne na biso na ye mpona kopesa contribution na ngai na kati na kotuna oyo frère Lumière Kambula atunaki na peut-être le 8 mars mais lelo na kosenga eloko moko biso bakretien tokoma kobosana fete oyo yesu atikela biso eza fete ya Pâques. Le seul fait que yesu atikela biso eza fete ya Pâques mais lelo bakretien tofeta so Pâques te bakipa yango kutu mpe te basalaka ni basalaka badepense moko mais otala na le 8 mars ezoboma mabala ezokota badésordre diable azokota na kati ya bandako mpona nini mpona le fete le 8 mars oyo eza fete moko diabolique mais bato bazorespecta yango makasi oyo eza ya makambo ya nzambe bato bazokipa yango te. Le 8 mars moto abandaki oyo asalaki livre yango liboso Simon de Beauvoir abotami na 1908 asalaki livre mpona kotombola sexe deuxième sexe ya basi asalaki yango na 1949 nde Simon de Beauvoir ntango asali livre na ye eleki aleloko wana bato ebele na allemand Clara Zeking abotami na 1910 Clara Zeking mpe ye na kati na Allemagne akomaki kotelemela na ntina ete basi bazwa pouvoir basi na kati na batomba mpe basi mpe bazala valeureux na kati na société or basi bazobosana ete yesu apesa bango valeur mpo yesu abotami bamama baboti yesu basi basoki deja valeur yesu atombola bango me bamama bango bakombelanga valeur oyo nzambe apesa bango te bango bamitikaka yango ekoma kokangwisanga bato balataka maputa le 8 mars bomoko mosusu ezalanga bamama te bazalanga bamama te bazalaka mibali ozoma lokola bazokomitia na place ya bamama te yango bazokende na kati na bere mais mama azalaka mama mokolo nyonso aza mama barespectake mokolo tu mama azalaka respecte mais lokola bango bazomipesa respecte yango respecte bango ezokoya ale to ekomona ete na kati na madame marguerite na kati na ye ntango basouda esalami na kati na États-Unis na ntina ete bamama bakunde bautaki misala bakisina esalami bato bakufi esali soki bamama basali batelemi ke bango mpe bazokendaka misala bazonyoka bande mibali mpe bazalaka bango mpe fo basala nini bakozwa droit na kati na bango bakomprendre na kati na société yango moni ete esengaki bango kodisikite droit na bango yango na kati na madame Marguerite na le 8 mars 1958 na kati na ONU esengaki asani Marguerite abotami na le 8 mars 1958 mais na kati na 1900 le 8 mars 1977 na 1977 nde eselenge ke na kati na ye akosala nini akosini accord na tili te bayeba kotombola bamama nde place mokolo le 8 mars ebotamaki mais sikoyo babombami wapi babombami na nsima ka ya baromain donc chiffre 8 eloko liboso chiffre 8 eza reine kota donc reine kota eza 8 chiffre 8 wana eza na kati na nzoto oyo ekomami na kati na reine kota aza mokonzi ba sirène oyo adirigeaka ba sirène oyo bazodirige bazokoamvutaka monde na kati na nzela ya mabe sikoyo na reine kota na kati na ye ntango na bachiffre lokango baponaki kango ezala chiffre 8 mpe na kati na le 3 mars oyo na kati na mars eza batango oyo eza so tali première guerre mondiale ebanda na mars deuxième guerre mondiale ebanda na mars so tali na kati même touti kana Ukraine kana tawa omona guerre ebandi na mars omona ba covid na biso ezoki ampleur makasi na mars donc mars eza ntango oyo diable alukaka makila makasi oyo alukaki azwa aderame makila ya bato yango sikoyo lokola na kati na monde ezotambola na kati ya distraction bato bazokende na kati ya distraction yango bato bazokende na kati ya mopepe donc diable azolukaka makila toujours ya kati ya bato yango nzambe azosenga na kati na bato nyonso oyo bakoyoka oyo bakotala na kati na programme na biso oyo na kati na chaîne na biso moko na moko ayeba kose discipliner moko na moko ayeba kokima kotanga ozofete donc eza mokolo le 3 oyo le 8 mars batombolaki reine ya kota donc batomboli reine ya diable mpona koloba nini esali misala yo osali mokolo yango eza mikolo ya badésordre soteli biso na kati na Rwanda wa surtout na mboka babengi palanga omona moto alati liputa me liputa ngo alati mama oyo babengi mama me liputa ngo alati mokuse liputa ngo alati nzoto nyonso ezomona nango boki mama yango wana bamama bazalaka bamama na le 8 mars donc mikusu bazala bamama te yango bobebisi pouvoir na bino
eloko wana siko ntango batomboli bamama oyo baza na boyebi te oyo baza na connaissance te oyo baza na parole de Dieu te basali soumission na kati na bango elongwe oyo nzambe asala mwasi bazala soumise liboso ya mobali mais siko soumission ntango elongwe yango bango babebisi bénédiction na bango nzambe asili bango bazongisa soumission wana ata kati na bango mokili etomboli bango me batala makambo mokili etomboli bango te bazala soumis epai na mibali mpo nzambe asali akontinue kopambola bango nde bakomona loboko na nzambe mpona tokembola na nzambe mpona tokembola ye te ya mibale papa limero te kotuna motuna mpona suki ya bamama eske suki na bango naturel basuki ya kala ekenda wapi foti ya bamama eloko esali na kati na bango bali kokopie surtout mindele ndenge baza na basuki na bango wana ya kolala biso mpe bamama balingi bakoma na suki ya ndenge wana oyo baza na suki kitoko tomona nano te mwana mwasi akufi batiaki plante batika plante wana eza rare baka rare ke akutamaki ke mosu na eliwa moko ya mabe eliwa normal balongo na baplante balongo be suki nyonso batiaki balongo batiki na suki naturel eloko bakonosisa na vanité de vanité donc so otali na livre ya 1 Timothée chapitre 2 verset 9 Paul azoloba boye ete nzambe alingi kitoko ya kati alingi kitoko ya libanda te bazwaka basuki bazotonga ngo oyo te bazwa kati na bango bazwa bakotiaka babiloko ya matoyi ebelebele kotiaka baordre na kati ya banzoto mpona koluka kobebisa nzoto nzambe azosepela biloko wana te Paul atei biloko wana akoma na livre ya Timothée so otali so na 1 Pierre chapitre 3 verset 3 tina 4 bazolobelaka toujours le même makambo ya tina ete ya koluka kotiaka basuki wana yango bandeko basi eza na kopena malamu te eza dignité na moto azosambela na mwasi azosambela azwaka basuki ya biloko wana tiaka basili bozotia eza babiloko ya Isabelle oyo bamosusu bakoma ozomona bazwi bapisi awa batie na kati na zolo awa mosusu bazwi matoyi batie biloko ebelebele bozobebisa nzoto na bino oyo bibelo ete nzoto eza temple ya Saint Esprit siko temple ya Saint Esprit na bokomi kodétruire yango sikomo ete diable bakoma odétruire yango moni diable bakoma odétruire bamama ebele lo bamama ebele bakoma obungisa mabala mpe komi kobeba nayoka mikolo moko kati na chaine na biso kaka bokisala deba moko oyo mama etali mabala mpona nini lelo me mibale bakoma okende na kati baerere na ntango bamama na biso mibale ya kiso moto azwi mwasi en tout cas azwi pena mwasi na bacomportement na makambo lelo mibale bazolanda susu comportement te bazolanda elateli bazolanda nzoto dese ya mwasi nde akozokotisa mibali na kati baerere ozomona pale mabale ezobebela mpo ni diable esa aveugle mibali diable esa atindi basi autilize basi mpo diable ayaka toujours mpona kodétruire basi ntango azodétruire basi na oyo bakodétruire mpe mokili basi na oyo bakodétruire mpe mokili aliongo ozomona ete basi bazokendaka na kati ya baerere baokenda baerere ya kolata mabe ale mobali ntango olinga mwasi olalinga mwasi na ndenge na kati na alinga mwasi na bonzambe mpe elinga mwasi mpona comportement etikana so comportement te otokomotala mwasi mpona bote otokomotala mwasi mpona bizali mpona elateli na ye lokola aitiraki ye lokola basi lelo baperdre valeur na bango mpona ete mobali ntango azoya lokola yebeka keno te na kati nanga lokola alandi eloko moko boye oyo atire na nzoto na yo ntango mosusu na elateli na yo lokola azalaka na posa eloko wana mokolo ozwa eloko wana sukasuka sani akolemba mpo ayeki libala te ayeki eloko yango na kati ya nzoto na yo yango bamama boyeba koserespecte boza oyo nzambe esa tombola bino nzambe apesa bino lokumu bota yesu masiya nzambe apesa bino lokumu atombola bamama donc mama oyo aza mama ayeba koserespecte na kati na ye na ntina ete nzambe epasani akosala kati na ye po nzoto eza temple ya molimo mosantu batela temple ya molimo mosantu na ntina ete nzambe abatela kati na bino contribution wana ezalaki nango yango wana mpola pambola moto nyonso amen.